c'est pourquoi nous avons profité pour dire que tout étranger, qu'il soit américain, qu'il soit européen, qu'il soit africain, ou asiatique, océanien, tout étranger, au Yazana Congo, ma belle à Congo et Yambi, a comme riche, et comme c'est chef ce qui n'a la police, et comme c'est chef ce qui wapi, ma belle à Congo et Yambi, aller à Meli, a comme riche, a comme Gozabambong, et à son tour, a zo craché sur le Congo, a zo marché sur les cadavres des Congolais. Cette fois-ci, les dieux du Congo, a zali enterré na Congo. Voilà ce que je peux dire pour les étrangers, et même pour les Congolais, qui est Congolais, ma belle à Congo, et ça qui Yambi a tombé, à son tour, il maltraite les Congolais na ma belle à Congo. Cette fois-ci, moi, ils ont visité. Merci. Congo est une image à Israël. Mais Israël a souffert dans Mboka na été. Israël a souffert en Égypte na Mboka Bapaya. Mais comment les Congolais ont souffert na Congo na Mboka na Bango? Des locaux yo na boyi. Où les Congolais vont comprendre comment les Congolais sont esclaves au Congo. Au lieu de l'esclave hier, c'est normal. En France, on va menacer les Congolais, c'est normal. Mais comment les Congolais sont esclaves dans Mbokanaye n'arrivent pas à bien manger, à bien dormir, à bien travailler dans Mbokanaye? Et qui les menace dans Mbokanaye? Bapaya. Ça, c'est grave. Alors au monde les Congolais babanga kakobundela mboka na bango ba remporter victoire plus makila ba meme, c'est-à-dire soki na constitution ba bazon di maté que tozana fin ya mandat, alors bon dimango na ba poubelle. Alors lo les ana ko regretter na comportement ya ba Congolais na ba autorité congolaise, classe politique alingi ba aventurier, alingi ba pasteur oyo ba ko betela ka maboko ate sikaza na tort. Bomoko ya mboko yo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka merci. Batala ngana miso te ke baye ko boma nzoto lokol ba bomaki ke mbango ba muloto ba kei ba tebele ba kei ba lomo ba chebe ba kei après ba ko ba papa chalete été non ba appuyer evre to ke tina suka to ke tina suka ngaso ki na komi na suka mission na website bino na komi na suka mission l'état ya ko boma ngai lokolo linga ko boma bat nde baye ko boma wana zana kati en plein mission. Donc même maintenant ça a complot contre nga kake a attaqué valé le qu'on a collé donc armée ba kake sakana na ba o nyonso bazana ba complot contre nga bazo monter ba montage ba o vidéo ya lokota contre nga donc ba kake attaqué bango oyo bomoko ya mboka na ngolo ya esprit tout cette puissant tozali malam nzambe azobatela biso nzamba Kongo azobatela biso nde oza komona ke tozo kutana lisusu na bino. Merci beaucoup, c'est plus détermination. Oyo l'homme utile tout puissant Papa Charles Azanango ya ko sauver Congo. Donc Papa Charles a déterminé pe mokila molimo azali ko insister ko loba ke ngonga ya ko kangola Congo ici e betaki nzamba si apesa ki batu nyonso. Alors l'eau les a regretté na comportement ya ba congolais na autorité congolaise classe politique congolaise l'eau les a regretté ce qui fait que l'eau les koya ko frapper batu ebele mwandambo a peuple na autorité mosus na ba pasteur mosus ba koya ko za frappe pamba parce que le monde spirituel azali ko insister sur délivrance ya mboka Congo. Alors ba congolais bango moko bazo lingate ko koksa posa wana yango zomona biso tozo lembate motokezo bimatango nyos un prophète na Israël Esaïe alobaki pour l'amour de Sion à cause de reporter de même Papa Charles aussi dit pour l'amour de la terre sainte du Congo toko kanga monokote toko mema makamango kana dimension ti ba congolais ba comme kana dimension ba tout puissant voilà oyo. Nous sommes vraiment déterminés. Ce n'est pas facile, effectivement. Ce n'est pas facile. Mais Nangonga Oyo, tozali na deux visions. L'Ancien Testament, makile bando sopanape, pour batoba koma boye bazwa boye. Plus makila ba meme. Alors, tant où y soyez, le grand prophète, Oya Kaboli, Luana, grâce, alors y a sopa qui a makila, y a kofa une sikamu. Donc les lois au sein les soustes que poto
to comme bateau ezo sengaka intervention ya makila. Mais ça n'arrive pas que na kati ya ba combat to bunda kapo Congo ebonga moto akoko ya pe azoki akufi. Mais bateau bakufaka na ko bondela ekolo na cause moko ezali juste milimo na bango ezongaka. Soki aganyaki te vie akufaki pona obondela mboka nzamba ozongsa molimo na ye po a récupérer oyo ya azwaki te do eloko wana. Alors omoni ba congolais babanga ka kobondela mboka na bango ba remporter victoire parce que bachana motuke bakokufa bake libela. Or biso ba sauver bato mokila molimo to vanda mokila molimo to yebi ndenge makamango esalimaka to zepsa bino ke soki okufi na cause juste okokende libela te lole kozongisa yo pour récupérer oyo yo ozwaki te. Voilà. Biso ba to molimo, biso ba prophète, biso na classe ya ba sauver nde to yebaka. Bino bato mosusu bakoyeba yango te. C'est pourquoi zomona mboka ezalaka orienté na ba prophète. C'est pourquoi Israël azalaki soumis na ba prophète. Mais RDC alingi ko se soumettre te na ba bon serviteur balingi ba aventurier, classe politique alingi ba aventurier, alingi ba pasteur oyo bakobetelaka ye maboko ate sikaza na tort. Donc les hommes spirituels bayebaka makambo wana. Par exemple, koya ya Yesu, bilembo nyonso epesamaki, ba prophétie nyonso elobamaki na ba prophète, prophète ya suka ye, tango abotami signe ya étoile ebimi, be explicateur ya tango wana be expliquer que étoile oyo eza différente na be étoile nyonso eza signe ya naissance ya Messie. Voilà. Bazolo bake Eli oyo akendaki, tala nazo lakso eloko moko. Eli amati. Moïse nzoto ekufi ba weli na ba angelo ba ange nzambe ba récupérer le corps de Moïse. Quand Jésus est venu comme étant grand prophète, comme il y a eu des grands prophètes avant lui, il faut présence de ba prophète, on a accompagné Jésus dans service. Alors na transfiguration dans Matthieu 17, nous voyons que il y a eu Moïse na droite, na Élie na gauche, Jésus na quatre. Ces esprits d'Israël étaient présents dans Israël même temps où Yesu aye. C'est-à-dire l'esprit bakendakate bazalaka toujours nzinga nzinga na biso. Alors Yesu zolo bake. Soki graine ya blé et koyite et polite koufite moyen bota ba blé mosusu et kozalate. Donc voilà mon frère, biso ba prophète ndeto yebaka. Langage ya Bible, soki na tangi Bible na koyeba oyo prophète tel. Tangu bato bazongaka les sources na kombo oyo te yazalaki nango avant. C'est pourquoi moni lelo les gens ont des problèmes. Batsolaka ba Christ ba lobi bino boloba Jésus qui revient bientôt wapi azoyate parce que bazelaka Yesu ya loposa mondele bayebaka te ke Yesu ako visiter bango na loposa mondenge papa sala yebo bakosala nga komba po bakondima te ke Yesu bakosala komba po bakondima te ke moloto bakosala komba po bakondima te ke mbangu bakondima te ke Branham. Or bazoloba ke bazobenga Jean-Baptiste et Élie. Pourquoi? Parce que ba comportement ba caractère ba discipline bilembo oyo ezalaki Néli yango ezalaki na Jean-Baptiste. Tala Eli a égorgé ba prophète. Jean-Baptiste ayi bazali pe ko égorger ye. Eza bilembo etal sakaka intel azali oyo. C'est-à-dire biso na kati ya classe na biso ya discernement oyo tozwaka to expliquer ka naissance ya bato ya bana mike. Donc na kovanda na otala ba politicien na yebse ko moni politicien wana ezaka savubu. Na kotala ba politicien ba homme spirituel na yebse moni moto wana ezaki mbango. Ezate ndenge biso tozalaka lelo bozo croire que chef bangembangiste yende descendant ya kimbango. Non. C'est-à-dire que tant que bakenda na monde spirituel po bazonga lisusu na koksa mission bazonga ka penza te na kombo oyo azalaki nango. Donc monde spirituel comme étant usine ya fabrication oyo epesaka couleur et kozongisa yo na kombo wana te me kozongisa yo na ba signe oyo moto wana azalaki nango elobeli ya moto wana azalaki nango. Donc okotala papa Charles bien elobeli ya papa Charles azana ligne ya Christ. Et l'obélu à Papa Charles, azan a lignée à Béli. Et l'obélu à Papa Charles, non, oh azan a dimension boy. C'est comme ça, baye baka koya ya batwana bilembo nango et baka na ko se manifester. Alors biso batamoli monde to ye baka ngo mwana bota oh mozeti. Mose asi azongi. Oyo Lumumba si azongi. Nde yango biso nensi di l'esprit to lobaka ke bokozwa même pas ba soda na ba policier bo recruter bango bala moko botindi bango na formation. Fo ba le kanan na biso batamolimo poto ebisabino ke oyo abongia za la policier oyo abongia za la militaire. Sinon bokozwa na banyoka akesala la police aye konyoko la peuple na ye. Donc biso na niveau tozo kendela na Congo tout puissant même pona ko pona ba président de la République faut ba le kanan na batamolimo poto ibake oyo nzamba poniye oyo abongi azala mokonzi ya bato. Sinon boko kende ko donc okezo ennemi na yo ocheye mokonzi aya betio masasi. Voilà mon frère ko yeba ke oyo intel
etali biso bata molimo nde toyebaka biloko wana. Voilà. Mboka eza nanu na niveau wana te ya kochana noyau ya molimo afin que ba département nyonso elanda na se. Mais ba pays développé nyonso yo ozomonaka François Hollande yete, ozomona Trump, Obama, Hillary yete, bazali na ba chambre spirituelle, ba maison spirituelle oyo esalaka makambo nyonso. Nakopesa exemple, tala bato nyonso na bomoto na bango mitema na bango ekendaki na Hillary Clinton, tous Hillary. Mais tala makambo maison spirituelle eyunguli, makambo esali ndenge changer mitema ya bato na seconde. Donc mon frère dépendaka na makambo molimo. Nakopesa yo exemple moko na sena moyo oyo. Tala bato balobi biso tolingi nani Saul. Basepelaki na Saul. Mais Saul azana bokonzi nzambe asi abwaka ye. Asi atelmisa David. David azo beta ba lion kuna pona ko protéger ba meme. Ozomona ke mon frère ndenge bato batambola ke za yango te. Congo akomi na niveau wana te ya ko reconnaître ba vrai homme spirituel poto mema Congo na Congo tout puissant afin que vie na biso nyonso e comme égal. Alors bato bazana ba pouvoir en place. Ba ko linga pe niveau wana te po balingi bazala plus riche, peuple azala pauvre. Yango nazana ko regretter na ngonga oyo que comment Israël a souffrir en Égypte na mboka bapaya. C'est normal. C'est normal bayoka ke Congolais ba onyokola na Angola, ba onyokola na Brazza, ba onyokola na France na Inde. C'est normal parce que zamboka bapaya. Mais loko na okamo. Comment ba Congolais baza ko souffrir na kati ya mboka na bango. Donc makambo na elekela ngai na niveau ya malili ya ba Congolais, na niveau ya ba, donc les Congolais souffrent na bétranger na kati ya mboka na bango. Tandis que Israël, Congo ezaka image à Israël, mais Israël a souffert na mboka na été. Israël a souffert en Égypte na mboka bapaya. Mais comment ba Congolais bazo souffrir na Congo na mboka na bango? Nde loko oyo na boyi. Oyo ba Congolais ba comprendre comment les Congolais sont esclaves au Congo. Au lieu de esclaves hier, c'est normal. En France, on va menacer Congolais, c'est normal. Mais comment Congolais sont esclaves dans Mbokanaye n'arrivent pas à bien manger, à bien dormir, à bien travailler dans Mbokanaye? Et qui les menace dans Mbokanaye? Bapaya. Ça c'est grave. Bapaya. Un Indien, un Rwandais, un Libanais. Et donc, Mupaya menace Congolais dans Mbokanaye. Alors, solution est que les Congolais soient derrière les sauveurs des Congolais, les paroles du sauveur des Congolais, du temps qui est Papa Charles, où il y a zali force ba prophète nyonso 4 coins ya monde ba koti katinaye ba Congolais ba sokola mai miso na bango na mai miso efunga mabazo courage ba bima na boumbo ya bapaya. C'est anormal. Mupaya konyokola yote na mboka na yo. Et c'est par là na yebisa ba Congolais que soki olingo yeba ke mokonza za bénédiction na biso talaka na mokonza na botamboli ndenge nini. So lingo ba ke pasteur aza bénédiction na biso talaka na pasteur wana botamboli ndenge nini. Alors ndebo ko conclure na minute oyo, est-ce que ba pouvoir oyo ezali ya Congo, eza bénédiction na Congo? C'est pourquoi nazo profiter pour dire que tout étranger, qu'il soit américain, qu'il soit européen, qu'il soit africain ou asiatique, océanien, tout étranger Oyazana Congo, ma belle à Congo et Yambi, a comme riche, et comme c'est chef ce qui n'a la police, et comme c'est chef ce qui wapi, ma belle à Congo et Yambi, aller à Meli, a comme riche, a comme Gozabambong, et à son tour, a zo craché sur le Congo, a zo marché sur les cadavres à Congolais. Cette fois-ci, les dieux du Congo, a zali enterré na Congo. Voilà ce que je peux dire pour les étrangers, et même pour les Congolais, qui est Congolais, ma belle à Congo, et ça qui est Yambi, à Tombouami, à son tour, il maltraite les Congolais na ma belle à Congo. Cette fois-ci, moi, ils ont visité. Merci mon frère. C'est-à-dire, ce qui na constitution, bazon di matin que tous en fait un mandat, alors bon dimanche on a ba poubelle. Poubelle les allés signe où ils ont talisake beaucoup. Bazali ko forcer et l'autre ils allaient à Bangote. C'est-à-dire, Saoul a allé ko forcer mais bokonzi na ici et silaki. Donc comprenez une fois pour toutes que bokonzi à Congo, mandat ya Congo et sili. Ce qui fait que poubelle azana ko signaler na ville ya Kinshasa que mboke poli il n'y a plus autorité à l'État. Alors ils ont cinq interventions ya milimo mosusu pour ba nettoyer Congo. J'ai dit ça même dans interview les cas que effectivement que ça soit spirituellement que ça soit constitutionnellement pouvoir azali na suka.
Le reste qu'on y ajoute ne vient pas de Dieu. La Bible dit que votre oui soit oui. Ce qu'on y ajoute ne vient pas de Dieu. Donc le reste là qu'on ajoute ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un président qui a fait 15 ans dans ce pays. 15 ans dans ce pays. Donc, a utilisé Bouania Mayele, atika le président honoré na mboka oyo, vivant et honoré na kati ya mboka na biso. Alors, selon l'organisation ya bato, bisala sala ya bato, ya sei na seni, oyo boyebi ba résultat fabriqué, triqué nyonso, et pesi au pouvoir boybo. Donc, tozana pouvoir moko, oyo qui ne peut rien faire pour le Congo, parce que a gagné l'élection na ba voix moko que tout le monde toyebi. C'est-à-dire en d'autres termes, ba voix poubelle. Hein? Na profité kana poubelle. Ba voix moko poubelle. Donc, ils ont gagné des députés, ont gagné des élections, ba voix moko poubelle. Ce qui fait que même les députés, oh ba voter qui bango comme il faut. Hein? L'opposant ba voter comme il faut. N'arrive plus à faire quelque chose parce que vous comprenez? Donc même ma soit en autant na barge. Ce qui quand moto est pan, c'est fini. Barge azan eloko ko sala ta ko kende ta ko komate. Ce qui fait que na Congo ceux qui ont lingi travailler na bokonzi oyo et que noyau motu et zana vision te échanger te les restes boko sala et ko sala pamba. Ce qui fait que atako bazo changer na Congo ba gouvernement bazo changer bato bako sala eloko moko te. Donc ata ba changer ba ministre ndenge zomono ba ministre bazo changer. Donc ba ministre ba yeko sil sana bango carrière. Na ko pesa exemple moko na mboka oyo la plupart de ceux de Palou et des autres Congolais bazela Mbudagizenga na sango que le jour que Mbudagizenga aura le pouvoir dans ce pays, il a le livre d'or. Congo kozala na niveau mosus. Mettons Mbudagizenga zibo konzi. Mais bon, yebi, est-ce que même les gens de Palou va se retrouver pour nanine? Parce que même s'il a une bonne vision, mais azubo konzi na se. Vous comprenez? Azubo konzi na se. C'est comme les lots, ceux qui va intéresser que bon, ya kazala conseiller na biso. Je serai prêt peut-être à koloba mbala moko ke na boyi. So ina consulter nzambe na ngai. Donc le point na ngai liboso avant na consulter nzambe kozala na boyi. Pour nanine, les problèmes ya noyau, mon frère. Ata bazio général ya bitumba ba pêche au poste au sale le côté parce que motu ozo memayo ata ba pêche au banque mon frère au sale le côté tu n'auras pas autonomie à travailler na banque wana ya comme ça armée wana ya comme ça gouvernement wana donc alors voilà mon frère place tozo comme là mais toza déterminé ya ko sauver Congo. En tout cas, nous sommes déterminés. Congo faut une délivrance. Je vous avais dit que à partir du 19, selon la Constitution, d'ailleurs c'est avant le 19 que le pouvoir n'a plus légitimité sur le plan spirituel, dans le plan physique. Donc, depuis 2000, depuis 2006, depuis 2000, mais ma casse y a monté à pouvoir et Afrique. Et ça, c'est comme Lelo. Alors, la constitution, il y a le 19, respect, tous les conjoints, va bloquer Mbongo, va boyko bimisa Mbongo pour tout ça l'élection. Mais yo muto boyko bimisa Mbongo tout ça l'élection. Kaka yo zolo bake, ti président Moussous kokota. D'autant que kokota pe, va créer rubrique Moussous, tout ça la boy. Alors, je demande naba sauveur, naba défenseur, tout sauver Congo. Oyaza aïd gaza sauveur na défenseur, tout sauver Congo. Donc, que ce soit les 19, que ce soit après les 19, notre seul souci et décision congolaise à la sauver. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui constitution et Mboka était le Melaka double nationalité, alors Sami Badi Banga a tort à cause de la première ministre. Mais sur le plan spirituel, il y a des étrangers spirituellement, il y a Mboka wana qui bénit la nation. Bisona mokila molimo. Regardez les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Il suffit aux alana ba capacité à tomber les États-Unis au sengi bango et que ba constater que tu as les capacités à tomber les États-Unis, ba kopé sa nationalité na facilité. C'est-à-dire que un étranger peut aussi vous sauver. Regardez le cas de Joseph qui était étranger en Égypte. C'est lui qui a sauvé Égypte Nanzala. Il a sauvé l'Égypte. Mais notre problème, c'est que les Joseph que nous avons ici, Naba Abraham que nous avons ici, Naba Moïse que nous avons ici, Naba Théodore que nous avons ici, Naba donc Bakombo donc ne sont pas les étrangers spirituellement congolais. C'est-à-dire nous avons des besoins de Joseph
comme Joseph de la Bible, d'Abraham, de Moïse, comme Moïse de la Bible. C'est ça. Donc, nous pouvons voir un étranger où il y a pour sauver, Congo a sauvé. Mais le problème est que nos étrangers viennent sucer les Congolais, tuer les Congolais pour que bon ça bambo kana bango. C'est ça, toujours créer guerre na étranger. C'est ça, guerre na étranger. Mais ce qui est constitution, Andimaka double nationalité, il a raison. Ce qui est constitution est Boya Kango, il a tort. Donc, alors, ce qui est constitution est Boyak, et que to monika badi banga, badi bangi to badi banga. So badi bangi. Constitution est Boyak, et to monika za premier ministre, boye bakake, et za gouvernement ya fraude, et za gouvernement ya poubelle. Parce que les Camboyens, quand on a Camboyé comme la poubelle. Voilà mon frère. Oui, j'ai appris na batamoto, pour batamoto, balingakaye mingi, tango bazuela kabango ba décision ya mabe ba salate. Bazanzala. Donc vraiment kobo mabiso eleki trop basalate bazanza 18h basalate oui na ba mesure na bango ndenge ba etidiaka mais balobi ke tango ndeko André Kimbuta aye alors bato moto basepelaki parce que a zongseli bango musala na bango comme d'habitude ndeko André aloba boy na tango Union européenne akataki na contrat na gouvernement sur ba poubelle aloba boy ke likambo ya poubelle wana etali matata mponi aloba bongo alobi likambo ya contrat ya koevacuer ba poubelle na ville ya Kinshasa etali gouvernement donc etali ya yete gouvernement na ye provincial te de talaki gouvernement likolo alors ceux qui bazong si na maboko André alors wana de biso pe to ko lancer manduki na biso pa ya ndeko André pona ko tala ndeko André ville na yo ezo ya solo ndenge ni mendako na yo eza propre de kati ya chambre na yo eza na ba climatiseur yo moko très propre e bongo ville yo solo yo lingo boma peuple yo babetela ba maboko pona nini ndeto ko tuna ye soki basi bazong sa contrat na maboko ya province mais so ezaka kuna likolo alors ndeto ko yeba bato balimba boma biso bazali ba paya to bazali ba congolais ceux qui ba congolais bazo bomela biso pona nini ceux qui ba paya il faut tout ça l'effort babino voilà et le message du sauveur est clair le message du sauveur c'est un message prophétique c'est très clair Dieu va frapper naïb ce que nous sommes déterminés Dieu est déterminé Nazo participer na ba réunion spirituelle ya Congo le monde spirituel me pose des questions jour et nuit pour na nini ba congolais bazali ba lembele pour na nini balingi ko yokate pour na nini ba konzi ya Congo balingi ko mema Congo na développement te pour na nini ba opposant ya Congo bazali ba to double épée à double tranchant alors pour na nini église ya Congo ba pasteur ya Congo bazali corrompu alors lokola to pesi bino temps wana message ya mokila molimo lokola to pesi bino temps ko bongsa Congo bolingi te ya ko sauver peuple nanga bolingi te cette fois-ci biso moko tozo engagé bitumba wana donc le monde spirituel a engagé ba avion de chasse naïe ba mirage naïe na ba char naïe pour neutraliser armée ya ba marteau naïe armée ya ba CT hein donc tombo lokolo kiti boyezio au vent yo vent na kiti bo konje boy CT juio donc moyen tellement les sous-présenté le monde spirituel assis à disposer ba armée naïe pour ba congolais bazali faible à agir de cette façon c'est pourquoi nous avons que kokeni na biso na 2017 donc ndenge ba Congo balobaka bafa basal oya kobika biki oya kokufa kosala nini akokufa mais notre souci Congo na biso sala nini e bon ce qui Congo est bongi même ba konjo bazo mona biso lokola ba ennemi na bango na ba message to pese kozala na avantage na bango et kozala na intérêt na bango nous ne cherchons pas kufa na bango to exil non nous cherchons que tous les Congolais respirent et glorifient Dieu Congo comme mboka moko ya valeur et glorifier Nzambe mais les autres comme na banzinzi na ba moustique ba kosakana na ba Congolais non Nzindina moustique a sakana na congolais non to koki ko accepter yango ata mokete donc to lingi un Congo état de droit que tout le monde se retrouve ceux qui ont un problème auquel na banque jimbongo na yo mais oya ko zalaka teke problème ezali babeleli mwasi ya mokonza mboka problème ezali basali boy bana bazotanga basaki bakotanga la fois mwasi ya mokonza mboka motako epesa bango parce que son père est incapable ya ko somba saki ba mariage ya ba soda parce que les soldats sont mal payés mariage faut mwasi ya mokonza mboka kenda ko songa bango et les jours moi c'est mon konjambo kozala na problème na ndako na yo occupé c'est que yo liaka ye muta opesa yo nani ya opesa yo alors nous avons besoin d'un Congo que chacun se retrouve donc ce que salinga malamu tu l'as fait par amour et non tout le monde que malamu wana zo sala na intérêt ya campagne ba misusu vision ici suka mon sala nzambati na bango ici sila mais bazo continuer kaka kosise nini J malala OK ba misusu basi ba melandobo babi ko melandobo soki otambola na nzela na mwasi na yo
omoni mwana mwasi moko aye mbangu abandi koswanisa mwasi no abandi kobeta ye so omoni mobali wa réagir te mobali na mwana mwasi baza na likambo. Est-ce que vous comprenez? Doba baza na likambo. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu envoie ses serviteurs pour sauver les gens. Mais ceux qui ont mon mboka ezo zinda pasteur azana eloko kolobate asi amelaki ndop ana nyongo abato asi azwaki asi akomaki na suka. Ceux qui ont mon mboka moko azobundisa Congo armée ya Congo ezo agir te bakonzi ya Congo bazo agir te yebake bakonzi bazana sima mboka wana yebaka tout simplement que basi bakonzi bazana sima ya mboka wana. Voilà c'est que OK, merci frère Patrice. Donc il y a beaucoup de relations on a cité. Nazo Banda, c'est un grand frère. Tozani territoire moko, Nanzoto. Un grand frère, territoire moko. Ba mission na biso eza presque pene esika moko. Yami Balé, j'ai évolué auprès de lui de 2000, je crois 2000 à 2009 comme serviteur. J'ai évolué auprès de lui comme serviteur avec succès kaka na discipline oyonga nazanango. Tango ngebeti na 2009 alors nazwaki nzela ya ko sauver Congo. Parce que na mona que Congo ezo bikate ba pasteur bazo gagner vie mais ba congolais bazo gagner te offrande tango nyonso ba appel de fonds tango nyonso alors na ke ko sauver Congo nde na bima ko sauver Congo. Donc c'est un grand frère pour moi. Azalaki encadré ndenge to lobaka ba encadré spirituel en de 2001 à 2009 et aujourd'hui il est congolais comme tous les Congolais. Voilà, donc ndenge naza sala lutte pour sauver Congo, lutte ezape po yepe azala sauver. Voilà. D'abord mes condoléances na famille ya Bomoko ya Mboka parce que je venais d'apprendre que bon yeba ina ko perdre mabo kilo. Vraiment molimo na ye nzambe na mawa batelango parce que même ti na ngamba molimo kuna nzambe abatela yango et bambote na famille Bomoko ya Mboka ebele ya bambote na famille ainsi dit l'esprit pour un Congo tout puissant. Dans la famille congolaise ba congolais ya solo o bazalaka tang batali balandi makambo yo balobi tokotika papa Charles ye mokote lokola ndeko Doudou na ndeko Jacques na États-Unis baloba tokotika papa Charles ye mokote lokola ndeko Patrick avant dia alobi tokotika papa Charles ye mokote il faut message azopesa tokabola yango papa Charles ko fute lokote donc lokola ndeko Patrick moya tika papa Charles ezate lokola ndeko Raymond donc talaka bandeko na bazé belé wana soki avant di kaka lobino tokotika papa Charles ye mokote okomona koti loboko na ye le papa Charles ta 10 francs oyo mela mai natura papa Charles moya mela mai te mbango il faut ekende na ba émission donc j'ai besoin de gens des sauveurs, des défenseurs. Ngana ju monopole ya kozwa parole na le kaliboso. Alors c'est ngana zala na bato à contribuer na caméra, à contribuer sur le plan financier pour que tokende liboso. Batala ngana misote ke baye ko boma nzoto lokol ba bomaki ke mbango ba muloto ba kei ba tebele ba kei ba lomo ba chebe ba kei après ba ko ba papa Charles été non ba appuyer evre to ke tina suka. Toketi na suka ngaso kingu na komi na suka mission na website bino na komi na suka mission leta ya ko boma ngai lokolo linga ko boma bat nde ba ye ko boma wana zana kati en plein mission donc même moutinyo sa ko ta complot contre nga kake a attaquer valé loko na kolo donc armée ya ba kake sakana na ba o nyonso bazana ba complot contre nga bazo monter ba montage ba o vidéo ya lokuta contre nga donc ba kake attaquer bango ce que olingi obenga pona ko orientation ko tuna mituna nyonso 00 243 89 83 77 536 89 83 77 536 wana numéro ya l'homme utile l'homme poussière tout puissant papa Charles Nkolo apambola bino ye mon frère surtout yo zo lembate ko traverser ko zami tuka ko comme esika nazali Nzambe ayeba na kopambola yo mwana nanga amen pe aloba papa na otiko yo mokote Nzambe apambola yo omona kaina mwa ba video alobi pour Dieu souviens-toi d'un Congo tout puissant na mwana nanga zo kipe Congo tout puissant Nzambe pe apambola yo voilà. Ebayaye lutala mambwe. Je le dis quoi? Bomoko ya Mboka binisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka Bomoko na Mboka. www.bomokoyamboka.com. Lolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele tola na radio Bomoko ya Mboka. Radio télévision Bomoko ya Mboka. Mudingala bubatela nga bolanda
la télévision bomoko. Donc ya lisanga. Je le dis quoi? tosalela bomoko ya mboka toza na kati ya Kongo bapère bamère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batelanga yiki mvuka tolanda bomoko ya mboka idio tulombeli betu mukusande télévision de deni. Je le dis quoi? Télévision de deni di betu, radio yoyeni ibetu. biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.